continuer toujours na balade na biso ya avenir Marie na oyo ezolatela mbaya esika ndenge nazosese koloba bazozwa bavi ya population koyoka baesengo na bango ya komona ndenge nini avenir ya Marie na ezolata elamba na yango ya sika toza comprendre ageni alobaki misala tya evolue vraiment ezokende vraiment maleme Bienvenue à nouveau sur votre chaîne Bayoka News Télévision. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Et je suis Christine Kadila, diamant noir de la presse congolaise. Aujourd'hui, toujours dans le compte, il y a émission Nabino, Balabala, Bayoua, de la Cabino réalité, il y a République démocratique du Congo en général. Et puis il y a une province de Kinshasa en particulier. De l'autre côté, na avenue Maringa, dans la direction Gamela, Chaba, et Asusa, où il y a des construction, il y a des kotonga, et là, il y a des kotonga macadam, et puis Bakanibo, Nengi Bolomona, Nabili, Nengi Bolomona, Simananga, Angèle, voilà, il y a qui a un mouvement, mais ils arrêtaient. Après un moment, on a toujours un jour pour montrer comment est-ce que nous, ça là, et nous, ça, les toujours dans le cadre, il y a ndenge chef de l'état congolais Félix Tshisekedi le roi na mandat na ye ya liboso oyo tokoki komona baréalisation na yango komi kosalema na mandat ya mibale na biso kende malembe mwaza à la fin misala ezali koavance avenir Maringa oyo misala ebali depuis na prince Kasavubu eke na Gambela eke na Chaba eke su na Susa awa toza na direction ya Gambela pe prince Kasavubu na Susa évolué déjà par rapport à la place de vous êtes l'internaute comprenez que il a qui on ne sait pas comment est-ce que ma maman va faire ça la pour que va continuer au côté alors que misala ezali ko salema va ko na que mais quand tu dois vie à ma maman au bala compte baza pour misala au le développement ya République démocratique on va passer là et comme macadamisé pardon pour permettre à l'embouteillage d'évoluer parce que ces derniers temps, situation, on peut nous donner à la embouteillage est terrible. C'est pour cela qu'on a dit qu'au soutenir, c'est pour ça qu'on a applaudi, qu'on puisse pas te faire ça là, il y a chaque état qu'on lève et pour l'embouteillage et diminuer. Ce qui va être là est comme il est belé, l'embouteillage est diminué. En tout cas, comme je vous dis toujours, Nisala est allé vraiment pour ça. Ah, tout à l'heure, on a directeur à Gambela. Donc il a fait la chaba de la Sabino, il faut dire que ça est comme donc il a fait la sauce pour la culture, on sait que ça là est allé pour évoluer, comme tout le monde chef de l'État congolais et puis la base pour les allés pour aider pour accomplir pour les allés pour mission il y a beaucoup de Kinshasa Allemagne d'Afrique pour tout ça là et ben les voisins parce que toujours à vie d'abord concernant misala il y a avenir Marie na ligne de Sali. Voilà donc tout ça là mon mère a dans mon bâti azotanga tomeka mpe kosola na ye tomeka kozwa likanisi na ye concernant misala oyo ezosalela voilà maman batekaka bazokontinue kotekaka tokomeka mpe kozwa likanisi na bango to mpe alvi na bango kosala misala oyo ezosalema na moto ya Maringa mbote mama tomoni oteka na weza Maringa naye tomotokuze mwa ndambo mpona kati kuna bazotonga bareaction na bino soki basangima milani na omona nde bazotonga prince bazotonga alvi Maringa ekoma prince nakokoloba na biso bamama oyo olobi na biso santima na biso ezali tosepeli ndenge baye kosalela biso misala oloba soni misala bazosala eza nango kitoko bakote biso mpe ndenge tozoteka bazoderange biso pete bazosala misala na bango soki baye balobi topusana pembeni po bango basala misala bon eloko ezosepelisa biso ndenge bazosala tena masolo tobandaki kolioka awa masolo eza lisusu te
ezalaki liboso ozoteka na nsima poubele moya kopema mpena malamu eza te donc lokola ndenge bango baye bazosala mosala na bango atuka tosepeli makasi mosala na bango mpe tomoni ndenge ezobanda seke ebesuka kaka kitoko avis ya population to mpe bamama oyo batekaka awa mpona koyeba ese banakonta toya mama koloba badaza na esengo makasi ya misala oyo ngai na bino toyebi tomonaka avenue maringa ndenge nini ekomaki bosoto makasi babandeki koteka me bandeki koteka kaka na sante alors que gouvernement congolais toujours na projet ya kobomisa banzela bazwaki sur likanisi ya kobomisa nzela ya maringa tomoni dejai ezali koavance tokopusana mpe susu pembeni kote mama azali tomekaya mpe kozwa likanisi na ye concernant nzela oyo bazosala mote mama tomoni mama wenze oteka a na maringa babongoli wenze ya bino prince yo kooloba eza esengo bayobakisambele sikoyo mpasi na biso eza ke place oyo biso tokokokende kotekela te nesi babiso oyo soki oteki mapase bana bakolia te soki otemisi bana bakolia te soki bakangi awa bakilelisi bayebelenga ye awa place akokende eza te na okende wapi eloko moko ya mabe ezaki mabele so babengani biso nde tokotelenga mais soki bapesi biso babopusana ta ndenge toza bakontremire tokotanga soko eza bolango na biso mpe babenele biso ebongo mpo toteka propre mais soki babengani biso nde tokotelengana tokende wapi place aotekapo totekaka po eza wenzi maringa eza wenzi eza na badepo ifo batikele biso po totekaka kaka so babengani biso tokotelengana. Merci. Mais moi question que misala ngo bande bandaki to mo ezosalama ezama na mbangu to la terre ezosala bezala terre makasi kaka sikoyo nde babandi soko mwa mbangu matura liboso babanda na 5 mois batiki na bango banda 5 mois bayako banda suka sikoyo nde tomoi sikoyo ebali okende mwa mbangu tuko nde ekende bien en tout cas tokosenga na bato oyo baza charge to mpe habilité ya kosala mosala oyo ka osala na mbango parce que eza nzela bato baza wembe to bato bazoteka awa epuis kolokela bango mpe espace ya malamu po ke permettre bango bacontinue koevacue na baactivité na bango mpo eza wembe eza badepo ndenge mama awuti koloba tokopusana esu tozonga na mwa ya direction ya gambela poke tokota ntina shaba mpona kolakisa bino lolenge nini nzela ezotambola lobe na bino to ebandi na prince eke na gambela eke na shaba epuis eke ti na sosa sikoyo tozobima nano na direction ya gambela tokomeka mpe kointerpe bato baza wana e après tokokende lisusu na direction ya shaba mpe ya sosa mpe iwapi misala ezosalema awa eza nano na debi kuna ja eavance déjà tomoi déjà bakomi déjà kosable bakomi déjà komakadamize bize paso balobaka bongo mais ekomi déjà kokende malembe contrairement na awa ezali nanu ndenge boso oyoka vie ya population babi bazali tellement na esengo makasi bazali juste kosenga mpe koexplike misala ekende na lombango pour ke bacontinue koévacue na oyo ezali ebebisela bango baaktivité na bango te ezosalema toujours l'habitude de dire les images par la maslak en tout cas je sais que kopesa toujours tout chapeau na chef de l'état congolais na mosala malamu po azosala epuis na bato oyo baza habilité ya kosala mosala oyo ezocontribue na reconstruction mpe na construction ya mboka na biso soki bamakadame oyo bazali ekomi makadame ekoti ebele na banzela ekoti ebele ekodimine bambouteillage epuis bato mpe bakobanda kotambola malamu. Voilà, comme je disais, vous allez comprendre le temps la avenue Maringa, Pai Wapi, misala ya construction ya banzela ezali kosalema ebandi bongo na direction ya France et na Gambia parce que ça qui la awa na Gambia shaba kwa vino image ba terrasse pas kani elle déjà construit et tout ça les vraiment tout pour maner animal terrasse tout
batonga yango malamu déjà 2025 déjà si bakatikati wana misala déjà nzela oyo kozala forme kozala makatalize makambo ekozala kitoko voyez vous-même image misala ezosalema en tout cas aujourd'hui toujours de dire un grand merci tozopesa bamerci na chef de l'état et puis na équipe oyo aponi oke basala mosala oyo mango toleka toujours au lendemain tozomonaka misala eza koévolue contrairement na ndenge ezwaki mwa tanto ya libiso metour oyo en tout cas baingénieur bazali vraiment toujours wana en mouvement bazosala misala un grand merci à Mervé, na Kadi, Kadima, pourquoi pas à Bouchiri, na Sikonde na États-Unis, ba Mervé, Titi, Mafuta, ba Mervé, Nayo, Henri Koumeso, ba Mervé, Joël Noël, Mervé 2025, Ilunga, ba Mervé, Nayo, voilà, je vais continuer comme ça pour la Déco, de la Lobaki, de la direction de Camilla. Je vais bien la direction de Wenzia Maringa. Wenzia Maringa, il doit changer forme, il doit comme prince, macadam, il y a Maringa. En tout cas, dans l'initiative pour il y a pour ça là-bas, macadam, la banzera et des remix à la macadam, et puis la bavine, et pour permettre de faire tout ça qui est embouteillage et diminuer pour situation aux populations, à ce moment où il y a embouteillage, en tout cas, c'est un coup de chapeau n'a pas de bazali que se mettre au four et au moulin pour que les salles dans le mango pour que la route secondaire et comme épelé, la route principale comme décanté, oui, l'embouteillage est diminué. Le rosé en rang, on va s'en monter ma lamba qui est dans le ezalate o bopemi mwandam o nini bato baza habilité pour la paix en tout cas pour assurer l'utilité pour assurer fonctionnalité ya bato o bazali engagé pour ça ça basa bosana na mbango donc ce que nous doit part na ye ya pour résoudre part na ye pour des brèches na ye le denge essayé et que ça que makambo ke na mbango peut que ça la ke vision ya chef de l'état congolais Félix Antoine Tshisekedi et continuer toujours continuer toujours pour avancer dans le monde. Aller de l'avant, vraiment actif pour que basala nzela ya marine longtemps que ya nzela bababie ebele kokaka butu bango babutu bayerebu bakemina baforce banzela ezele force de la jam na académie banzela vraiment ezali ebele dongo ezodende kopusa na suku tofilme dia zambela toyena tozalaki na poste basi kokambela toyena zambela shaba tokoki de shaba kosa nele bomoni epele keni makademi jela ndeke ezoforme biso etikali na étape ya nini malgré bapesi biso ordre tope ndela te ya baingénieur mais pas na bango soki misala ekomi na directeur ya shaba asoka emonama misala ezokende vers la fin contrairement na Chaba Gambela et puis na Gambela Chaba. Voilà donc ça na Chaba Sani na Uba qui va y voir là déjà il est avancé et mon la journée de beau au Kita pour toute la série comment est-ce ça là il y a construction et tout ça. Voilà pour traverser des autres producteurs Chaba Sani na Uba qui contrairement à Gambela Chaba et puis la Chaba ça a déjà et avancé comme il faut qu'il est vraiment vers la fin ça a déjà la qualité c'est bon et puis il y a des macadam c'est une quatrième couche pour que quatrième couche de balwara pour que misala ici la mais sinon on misala est avancé vous comprendre comment il a déjà les et avancé contrairement à la place de nous dans la direction et après Gambela et puis Gambela Chaba à ce moment Chaba et du coup qui t'a sauvé fait ouais pour ingénieur de Bazali
mais awa je suis sûr déjà ekozwa biso tout temps ebele te pour que misala esila tozocontinue kotambola tokozwa mpe avis ya population ya niveau oyo oza marine vraiment elati elamba ya sika elati elamba ya sika awa bamakadam ebomisaka na banzela ebomisi na banzela ebomisi na bana lopango ebomisi na lopango yango ya kitoko image si vraiment misala évolue beaucoup plus vite misala évolue beaucoup plus vite c'est beaucoup de chapeaux na chef de l'État na misala ya ekonomiaki banzela ndenge avis ya population concernant misala ya construction ya avenir Maringa comment est-ce que ezali koévolue en tout cas tozokoza toujours koloba yenga merci na chef d'État congolais na misala oyo azopela biso ya kitoko en tout cas ekende na lomango bato mpe bapesi bino charge ya kosala misala osala yango lolenge elongobani toujours mpona kosala toujours mpona koluka kobongisa mboka toujours mpona kosilisa baembouteillage en tout cas merci beaucoup coup de chapeau na chef de l'État et coup de chapeau na compagnie oyo azaza animé ya kosala misala oyo tomoni ndeko aza awa mwanaka toyebi te mwana marine na tolinga tokozala vi na ye concernant misala oyo osala mbote tomoni yo awa oza mwanaka te oza mwana poni avenir ntango na biso eza point kaka na shaba 68 monanga junior de pole misala ndenge ezosalema yo koloba nini mpona ngai antuka bana na botama ntina komi na age oyo no namonaka bamisala te bana na gouvernement mobutu si tokomi na gouvernement faci beton no tomona misala oyo te c'est la première fois tomona misala oyo avenir oyo ezalaki avenir moko boye bakipaka yango te direction shaba bakipaka yango te ezalaki so bambula ebandi boye bakale eleka te omona bana avenir batemi asu kale koti ekangami batindiki babimisi kaka bazwi mbongo mais lelo tokamwe bafaci beton tomoni prince pointi point mbula ezobetana avenir kitoko mamutu kitoko marine yango ezwi prince yango ezokende osila ezokende oui mapango mpe mati ezwi mpe bavalin prince ezokende ti prince kasafuki wenzi agambelela nyonso wana bami j'espère bamapango nyonso monisi wana ekomi propre asile prince imemaka kote mapango na bango ya wenzi ezwi valeur yango deremercie faci beton eza ya république donc azakasala kaka continuer toujours na balade na biso ya avenir marine na oyo ezolatela mba ya sika ndenge nazosese kolobazozwa bavi ya population koyoka baesengo na bango ya komona ndenge nini avenir ya marine ezolata elamba na yango ya sika toza compagnie avenir alobaki misala tya evolue vraiment ezokende vraiment maleme pratiquement vers la fin. Un grand merci toujours na kuchapo na chef de l'État congolais Félix Tshisekedi na musala ya kitoko oyo azosala bamakadam baroute secondaire epermetaka bambouteillage ediminue epermetaka batransport ya transport etika na baroute principale pour que baroute secondaire epermettre bato baza bavéhicule bato baza bapersonnel République démocratique du Congo, en tout cas, comme dit toujours la disponibilité, il faut qu'on et puis ça bat, pour faire ça là, pas ça là, on se fait madame, pour ça, rien n'empêche, rien n'empêche, pour ça va faire ce qu'on est bien, en tout cas, pour ça, on a bouta la route, il y a sauce et bayaka, il y a côté bas, et puis presque on a vu une chabaté dans la commune ingénieure, et en tout cas, si vous voulez faire ça là, c'est maman, là, mon très coup de chapeau dans
na compagnie oyo ezosala mosala ezosala mosala kitoko. Voilà, nous allons tourner toujours dans des côtés baluka bon mona bino ko image nini ba nini mosala vraiment ezosalema ndenge nalobaki les images parlent à ma place ozomona na nsima na nga lolenge nini mosala ezosalema avec impact na idéologie toujours na cadre ya construction ya mboka na biso ya koconstruire bamboka ndenge chef de l'État congolais Félix Tshisekedi Tshilombo akometaki biso na manda na ye ya liberté mpe tozali komona population bazali vraiment ya kokomakasi na mosala oyo ezali kosalema awa na avenue Maringa. En tout cas on espère na baminisipe mosala ekosalema kolekela lesango bamisesidariso ebele edimine bainondation mai ekokota avenue oyo ezalaka ekoto mbula ebesi bokoleka te mai ekotonda plein kaka kolekota te bandako na balo même pas elongo mpona bamagalanize avenue epesi na bamapango direction ya sayo na commune ya Ngingiri. En tout cas on espère que va revoir après misala kopekina ekozala kitoko malamu lokola misala oyo ezosalema. En tout cas misala ezokenda bon moi je fais des commentaires sur les images image ezosala misala ezosalema. Moi je commente sur les faits vous allez nous voir et vous comprendre comment est-ce que misala ezosalema. En tout cas ça ezosalema kitoko kucha mpona chef de l'État kucha mpona compagnie oyo baza habilité mpona kosala misala oyo okobima mpe na sosa nobaki ajoa na direction ya chaba mpe na sosa okobima mpe na sosa abomona na sosa c'est déjà presque à la fin comme je dis déjà na plafond. Donc on espère que puis février tout mars avril misala oyo déjà ekosila epuis tokoleka na état mosusu tokende na sosa oke tolakisa bino mpe komate tokena sosa misala voilà nalobaki kotamboli azo na direction ya sosa déjà c'est presque déjà à la fin ndenge nalobaki na bino déjà comme ça un grand merci comme RV na bapartenaire na biso bio devait repenser prochaine na bino bayokani télévision continue kopartager continue pour participer à la révolution et pour la République démocratique du Congo. Merci à Sandra Fashion de l'ERV et pourquoi pas à Yulia Matuma la pâtisserie, à l'ERV Nayo, Lelo Ilunga, Dalme Mingi, Miss Ici et pourquoi pas à Esther Payé de l'ERV Nayo et pourquoi pas aussi à Nancy Condé dans les États-Unis. La meilleure fait bonne année 2025. Tamboli, avenue Marie Gamio Omoni, c'est tout presque à faire au Gambie, la Chaba, et à Benasosa, là où nous allons clôturer cette très belle émission. Là-bas, la haute verra. Quotidien, il y a vu pour les étudiants, et puis il y a République démocratique du Congo en général. Nous, c'est la vidéo, la réalisation, les chefs de l'État congolais, Félix Tshisekedi Tshilombo, Nenga Promotek, Kinshasa et comme Allemagne d'Afrique. En tout cas, on espère que Kokoma, le Misala, ou les Salima, le légiste est possible. Pour rappeler par que misala etanga na lombango en tout cas misala ezosalema kucha mpona bato oyo base donne pour que basala mosala malamu en tout cas on espère que bakosala yango malamu ntina soki epermettre bambouteillage elimine ndenge na bango ekoloba la ville province ya Kinshasa mpo soki baroute secondaire eza ebele ekopermettre baroute principale ezala toujours wana mpona batransport oyo esalaka transport mpo baroute secondaire ezokotala mpona bapersonnel et puis l'embouteillage est diminué, donc on peut pas faire macadam et continuer. En tout cas, il y a eu des malamu, il y a projet, il y a malamu, projet de l'État pour l'État qui et puis tout le monde a réalisé sur place, tout chapeau la chef de l'État, tout chapeau na bateau, union sur bâtiment de la pâte pour que ça la marina et ça les na le voilà fidèle internet, tout est bien qui finit bien. Très heureuse de représenter une émission mais que le balabala. Paye wapi tuzalaki na avenue Maringa na ba direction Gambie la Chaba pe à Sosa.
kati ya vie oyo ezosalema. En tout cas nous vous rassurons que misala ezokende malamu bino mpe boyoki population ndenge balobi. En tout cas misala cette fois-ci ezokende lebango contrairement difficile babandaki batikaki mais tout oyo base donné vraiment et puis misala ezokende lebango. En tout cas on espère ti tokoma katikati ya été 2025 awa déjà ekozala parfaitement ekozala déjà complètement fini et puis tokoleka na autre chose. Voilà nazalaki na esengo makasi ya koprésenter émission oyo balaba. Un grand merci à Nasser Armar pour mon ami de tout le temps et pourquoi pas agence ngaki journaliste stylé Merveille Makelele copine nanga ya ba français. Merci à toi Jordan Deko derrière la caméra. On va la vidéo prochainement sur la compte de présentation de Balabala.